Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda émission na biso ya Radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo na tango oyo tokolobela bino na ndenge ete Yves Kisombe, honorable Yves Kisombe awuti kosala geste oyo esepelisi biso ba mama pe tomoni ete azali penza papa ya botosi pe a reconnaître erreur na ye eloko oyo nde biso ba mama tolingaki pe na tango oyo ngai nazali kopesa message ya ba mama congolaise nyonso tu ezala oyo bazali ya na poto oyo bazali pe na banzinga oyo bakomelaki biso balobi ete message oyo tozali kopesa ezali mpona koyebisa directement honorable Yves Kisombe ete biso ba mama tondimi pardon na yo pe tobosani mabe nyonso tu oyo elekaki mpo ete banguna mosusu balingaki pe baprofite na nzela wana mpo ete babanda kosala n'importe quoi. Mais na tango oyo biso ba mama tolobi ete jamais moto akoki lisusu kotombola mongongo po ete aloba mabe ya Yves Kisombe asali preuve monene oyo esepelisi biso ba mama congolaise pe tomoni ete atosi biso ba mama amikitisi pe asengi pardon na moni ete tomoni ete azali na botosi po ete ayokaki quand même message na biso ba mama yango ete tolobi ete biso pe ba mama topesi yo ba merci mingi honorable Yves Kisombe na geste osali po ete oyebi quand même valeur ya ba mama pe ozongisi biso ba mama na esika na biso pe tosepeli mingi komona yo na ndeko mwasi ndenge nini bose réconcilier pe ndenge nini bozali koseka esika moko esali biso nyonso ba mama esengo pe tolobi ete oyo nyonso tu akoya lisusu na internet po aloba mabe po na Yves Kisombe tokotala ye na miso te toyebi ete wana ezali badongolo miso na tango oyo biso ba mama tondimi pardon ya honorable Yves Kisombe pe tolobi ete ndenge ozali wana tofungoleli yo motema pe tozongisi yo na esika na yo oyo tobandaki kopesa yo avant yango ete geste bosali yo na ndeko mwasi esali biso plaisir ya mingi pe na ndenge opesi message na yo ya pardon vraiment etouche biso pe tolobi ete biso pe ba mama tolimbisi yo pe na suka na yango tolobi ete merci honorable Yves Kisombe po na geste oyo osilaki kosala yango wana po na kombo ya ba mama nyonso tu ya Congo basengaki na biso pe bandeko ya Radio Zoomel 1000 pe ngai moko pe nasengaki na mokonzi na ngai papa Botamba ete ba émission nyonso tu oyo tosalaki na tango makambo na yo elekaki tozali kozwa décision kaka mokolo ya lelo tozali koefase yango po ete wana ezali kolakisa ete biso bato ya Radio Zoomel 1000 tobosani oyo nyonso tu eleka pe tozali kotala c'est à venir.
bandeko babolingo na banzi ete oyo ezalaki message topesi mpo na honorable Yves Kisombe na geste ya sali, geste ya kitoko, geste oyo esepelisi biso bamama, yango ete topesi yango mpe tolobi honorable Yves Kisombe merci merci merci, mpe tosengi ete nzambe apambola yo, abakisela yo lisusu ya mingi esika oyo ozwaki mwa babolembu na ndenge makambo nyonso elekaki. Tosengi ete nzambe apesa yo makasi mpe abakisela yo ya mingi, mpe tolobi ete honorable Yves Kisombe telema bunda ndenge omesana kobunda kolemba te. Toyebi ete ezali bitumba oyo tokutanaka na yango na mokili, tango moto nyonso to ayebi ete asali mabe mpe azali koreconnaître mabe na ye, azali kosenga excuse to pardon, azali moto oyo akozala moto ya nzela ya molai liboso na ye, mpe akozala na succès mpe akokende mosika ndenge moko na honorable Yves Kisombe. Geste oyo awuti kosala elingi kolakisa ete azali mwana ya botosi epai ya bamama congolaise nyonso mpe epai ya bakongolais nyonso, mpe biso mpe bamama tolobi ete tondimi pardon na yo mpe biso mpe na ntango oyo tolobi ete komitungisa lisusu te, mpe toyebi ete oyo nyonso elekaki tosi tobosani, mpe na ntango oyo biso mpe bato ya radio Zumel 1000 tokolongola ba extrait ya ba émission nyonso to tosalaki oyo tolobaki na ntango makambo elekaki, mpe biso mpe tosengi yo babolimbisi ya mingi na ndenge ete bamessage mosusu topasaki oyo na ndenge ntango bato nyonso tu bazalaki echauffe, bazalaki na kanda, mpe pardon na yo tondimi yango, mpe biso mpe tolobi ete limbisa mpe biso soki tosalaki yo motema pasi ntango mosusu na bamessage na biso, me na ntango wana ebongaki malamu ete tolamusa yo mpo oyeba ete mokili ezali ntango nyonso koloba mabe mpo na ndenge geste wana elekaki, me na ntango oyo toyebi ete ozali deja pembe lokola neige, mpe yango na tolobi ete eloko moko ya mabe ezali lisusu na kati ya mitema na biso te. Tolimbisi yo mpe tosengi ete nzambe afungola banzela na yo nyonso okende se liboso. Yango wana bandeko pona kosilisa emission na biso na kosilisa yango na extrait oyo botala ndenge honorable Yves Kisombe na ndeko mwasi journaliste mama congolaise ndenge ba se réconcilier, pe ndenge nini honorable Yves Kisombe azwaki pe parole pona kosenga ba excuse, pe esalaki biso esengo mingi nde na banzi ete tosuki wana pona lelo, pe na tango oyo nasengi na bino ete bozala kaka bisika bozali po ete lelo ezali na ba émission monene oyo tokosala pona kotalisa bino makambo oyo eselaki koleka na Congo, pe tokoyebisa bino makambo mingi oyo tokorevele bino na pokwa ya lelo. Bandeko babolingo na tango oyo na kosenga na papa Botamba achela biso babilili ya Yves Kisombe pe na ndeko mwasi na ndenge nini basalaki réconciliation na bango, pe ndeko honorable Yves Kisombe na ndenge asengaki pe pardon na ndeko mwasi pe na bamama nyonso tu ya Congo tobeteli ye maboko pe tolobi merci pe biso tondimi tolimbisi yo. Na tango oyo nayebi ete message oyo tozalaki na yango wana tosukisi, me tokosukisa yango na image oyo tozali kotiela bino sikoyo ya honorable Yves Kisombe pe na journaliste ndenge nini réconciliation na bango esalamaki, pe ezalaki esengo pona bango pe esengo pona biso nyonso tu oyo tolandaki yango, pe tolobi ete honorable Yves Kisombe biso nyonso bamama tofungoleli yo motema pe tolimbisi yo continue chemin na yo pe sala mosala na yo malamu, nzambe apambola yo abakisela yo ya mingi esika oyo moyini alingaki kokota po ete alembisa yo mwa ba benediction nzambe koyeka kopesa yo elongwa. Tosengi ete nzambe azongisa yango lisusu pe chemin na yo ezala se polele. Papa Botamba ba image s'il vous plaît.
Tu vis bien. Le son, tout, ok. Oui, je vous remercie. Je suis très heureux de cette issue heureuse par rapport à l'incident malheureux qui est arrivé il y a quelques semaines et que la presse a très largement commenté. Beaucoup de choses ont été dites et ont été faites après cet incident malheureux où des propos tout aussi malheureux ont été tenus à l'encontre de ma sœur, maman Eugénie Toumba, que j'aime beaucoup, avec qui je me suis toujours bien entendu. Je crois que je suis très heureux donc que cette issue heureuse arrive où elle a accepté mes excuses et mes regrets pour ce qui s'est passé, parce que c'est avec elle que ça devait commencer, parce que c'est elle qui était la première concernée, celle qui a été donc touchée, et qui a été très touchée, comme elle l'a dit elle-même, par tout ce déferlement dans les médias et dans la réaction des gens. Je lui ai donc présenté des excuses, parce que c'est ma sœur, parce que nous nous entendons bien, et parce que finalement, la présentation des excuses, c'est la seule chose qu'il reste à faire lorsque on est responsable, lorsque on est humain, lorsque on est conséquent avec soi-même, lorsqu'on a des valeurs, lorsqu'on est bien éduqué, lorsque on veut être un exemple, lorsqu'on est censé être un exemple. On peut faillir, mais il faut savoir se corriger, il faut savoir présenter des excuses, c'est ce qui est fait. Et donc, je suis heureux que maman Eugénie, qui est une chrétienne, qui est une femme, et vous savez que la cause de la femme nous est commune, eh bien, elle a accepté ses excuses, et nous en sommes très heureux sous les auspices de ma maman, de ma mère à moi, qui est Madame Adèle Bochab, l'épouse du président de l'Assemblée nationale, qui est ma maman, qui est sa maman, et qui a accepté en tant que maman congolaise, eh bien, de réconcilier, et de mettre autour de la table ses enfants. Cela, bien sûr, avec la bénédiction du président de l'Assemblée nationale, qui est aussi un père pour moi et pour maman Eugénie Toumba. Donc nous en sommes très heureux. Et ces excuses, bien sûr, sont aussi adressées de ma part à la RTVS 1, qui est ma radio, à laquelle j'appartiens. Je suis un fils de la maison, je suis habitué à cette radio. Ce n'est pas la première fois que j'ai affaire à elle en termes de travail. Nous avons longuement déjà travaillé ensemble. Et puis, à toute la famille des journalistes et du monde de la presse, qui sont vraiment des héros dans ce pays. Vous savez que la presse a un rôle capital à jouer et les journalistes travaillent dans des conditions parfois très difficiles, et donc ce sont de véritables héroïnes et de véritables héros que nous avons dans la presse, pour beaucoup, pour beaucoup. Et donc je suis très heureux. Moi j'ai toujours travaillé avec la presse. Sans la presse, un homme politique n'existe pas. Cela dit, on peut avoir des fonctions, des étiquettes, on n'en est pas moins des êtres humains avec des faiblesses et des imperfections. Je refuse de remuer le couteau dans la plaie, je refuse le débat sur tel a fait ceci, tel a fait cela. Non, je prends tout sur moi, je présente des excuses. À maman, je l'ai fait, à maman Eugénie, à la RTVS 1, à son directeur général Clément Zao, qui est mon frère, à toute la communauté
des journalistes et de la presse de notre pays, pour qui j'ai toujours été un ami et un partenaire dans l'élan de redressement de notre pays. Et donc, ces excuses vont même jusqu'à à tout le monde, absolument, hein, à tous ceux qui ont été choqués, tous ceux qui se sont sentis blessés par tel ou tel aspect des choses, par ces propos, n'est-ce pas, malheureux, etc. Donc, ndenge nazoloba awa po bandeko mosusu bayoka bien na lingala, naza mobali, naza mutu, atako oza député, atako oza nani, mbeba ekweyaka bato mpe balukaka koexploite yango na ndenge na bango. Ezalaki intention ya maman Eugénie Tumba te, ezalaki intention ya RTVS 1 te, ya directeur général Clément Nzau te, mais mabe eza mabe. Soki mabe ekwei ebongi atako na ebandeli okoki nanu kotala kanda ezali, émotion ezali, mais na suka il faut kaka bato bavanda basolola. Donc yango wana tosali yango lokola pe maman Eugénie Tumba aza mwana nzambe andimi pe pardon na ngai, lokola aza mwana nzambe andimi pe to s'embrasser awa bomoni. Donc eza esengo munene parce que bandoki sikoyo échoué na place wana, en tout cas na esika ya pardon oyo maman Eugénie ayoki pe andimi. Donc patron na ye pe Clément Nzau kokaki pe koboya kokai pe koloba te, mais ye pe andimi po soki Clément Nzau te belelo pe esalemi te. Donc soki pe tozwi pe mama moko te na papa moko oyo ya biso oyo akoki kovandisa biso bana na ye ngai na maman Eugénie, en l'occurrence awa eza maman Adèle Bochap, molongani ya papa président ya Assemblée nationale, nde baza papa bamama na biso bandimi bavandisa bakutanisa ngai na maman Eugénie na bosengi na ngai nga moko moto nasengi yango, parce que toza bandeko nga nabundelaka bamama, nabundelaka bajournaliste e tokoki kobosana makambo wana te. Nabundelaka bajournaliste, nabundelaka bamama, nabundelaka bacongolais nyonso. Alors c'est ça le plus important. Biso sikoto kende liboso, vive la RTVS 1, vive les journalistes, la communauté de la presse, et vive notre pays poto kende liboso. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azwi na ndini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi